Oui, bandeko balandi ya tokomu wapi ndenge tumesana kokuta na esengoze ya nga komona bino baso deva ba etando ike. Bokolanda bongo ndeko na bino mwana bino Didier Kiku. Lelo masolo ya kosoleza mo ebele. Mais il faut la série parce que mboka na biso ndenge kokende na yebite to kokende wapi to kosuka pe wapi na mboka au Congo. Bandeko nyoso ba Congolais ba kozela biso ba kolanda biso bazo sepela bazo ba ministère. Ba ministère yango eza mapango bozo somba. Ba mituka bozo son na crédit te ba boutique. Bozwa bo sepela bo se préparer na ba champagne ba masanga boko mélanger ba nommer bino ba ministre. Mais boye bango tour oyo presse akotika ya simate oyibi o détourner o kosala musala malamu te to koloba. Tango zozwa ife ba ke musala bazo pesa yo eza ya Congo eza ya ba Congolais eza ya yote. Ba ministre o bazo kokota o bazo se préparer kota na gouvernement ya sika. Boye ba ke tokoloba oyo nyonso to esengi toloba tokoloba. Soko oyibi mitali yo. Est-ce la teke non acharnement non. Le leto yo sola masolo mboka Congo na biso na pasi makamuso so ba la télévision ya malamu bazo bomba tozo na Sud Kivu to moni ba Congolais ba sangani tozo luka kimia na Sud Kivu ba azulu ko ba ndeko ndenge na ndenge mais ezala député provincial moko Aza Eli depuis 2006 Aza après na 70 ans boko ko bisa biso Eli ya Kabare Eli ya Kabare l'homme le plus populaire ya Kabare bakanga epo na nini lelo azala mbula boni asali ba boloko kuna na Goma aye awa na ndolo lelo la puzo makala bozo luka kimia pona nini ndewa ko bimate pona lopango na ye moko terrain na ye moko bokangisi ye ti lelo azo kupri na boloko kimia bozo luka bazo kangama toke kuna na Kabinda ndeko na ngai mboko eza pasi na pasi o bakata katanga lelo ko bakata ya Kabinda na Kabinda batu bazo kufa na Kabinda ginape batu baza ko enlever basi bana ba mikolo na télévision silence radio bazo ko boma batu na Kabinda batu bazo kufa chaque jour bazu mutu ba enlever mutu ba ko panza mutu bazu misopa mutu ba ko longola mutu motema na Congo awa tozo le bateau tozo ba baba ba kamama nini ezo le kana mboka na biso Congo ba députés nationaux ya Kabinda ba députés provinciaux na ba sénateurs assemblée provinciale ya Kabinda et sécurité ezala mboka na biso bate pona nini nzela ya malamu te nani alia mbongo ya nzela ya Kabinda tango Kabila azalaka président de la République nani oyo alia mbongo nzela ko banda mbana mbujima iti Kabinda mbongo eza wapi ezala baki nini banani bazo conserver mbongo ya nzela wana président Félix tozo nga toyeba nani oyo azwa mbongo ya nzela kobanda mbujimai ti Kabinda ngana lia misolo wana lelo to kobeta masolo ya Congo central territoire de Luozi toza bongo na Mbanzambweme to kobeta masolo nango lelo bokotala état nzela état de route botala condition de vie oyo bande bazo vivre na kule na Congo profond Teuti Kasait Sankuru Maniema siko to kekuli na Congo central Beli ya Luozi boza wapi kako ya awa ko servir ba poste na bino na basi ba na bino bolanda mo quelques images auto zwaki na doléance ya ndeko ba ko tikila biso kuna na territoire ya Luozi botala ndenge bandeko bazo vivre pasi ya koleka tozo traverser pont en desalisco séparation ya village Ntsanga na kokoma na secteur ya Zela mayo bozo mona oyo mai oyo babenga ngo mai ya Lufudi mai moko très dangereux mai bo mona oyo donc mai oyo bo mona ngo boyete eza mai moko très dangereux awa tozokatisa siko tozoséparé entre village nyonso etikali na nsima na kokoma na secteur donc pont oyo nde yango esali keno eséparé entre Ntsanga na Zela maintenant ce qui est grave mboko tozokota oyo eza mboka moko
vaste donc tala munene mais baza na manque ya nzela banzela eza penza te banzela eza te okuti bozomona oyo toza na mwana ya classe auti talaka ndenge aza auti koluka donc kuna mpona kozwa savon eza pasi mamu nyonso eza pasi nde yango auti koluka mwa savon mpona kosokola bauniforme mpona classe na ye asko se faire diriger na zela na secteur il paraît-il kutu chef de secteur na fond ya gouvernement ndenge apesaki mpona bachef de secteur basala batonga babongisa mwa banzela mwa mboka basecteur bapesaki soki une affaire ya 6 millions soki combien 6 millions de francs congolais wana ye aliene mbongo wana na minute oyo nde tozoloba boye nga nake koluka ye mais akimi akene ndenge eza boye bapopulation nyonso bavillage nyonso oyo ya secteur oyo nyonso basalaki déjà marche mpona balongola ye parce que azodirige mboka mabe azoyiba mbongo ya leta oyo bapesaki ye ayibaki yango alie yango nde yango bamarche esalamaki mpona korevendike que de part ya chef de secteur awa siko toza kose faire diriger na zela tala na kati ya zamba bana mike bana na bamama na bamikolo nde place balekelaka awa mutuka esala donc ata donc naesika ata ba 20 ans passé mituka ekomaka na nzela oyo te bato balemba kutu ata kocultive kosala bilanga ya kolona biloko oyo ke non ekoki koservir bango neti bamanioc babiloko ya kilo donc baza na difficulté wana yango bazali kosenga tozosenga na bakonzi bakanisela mpe bango parce que bango kutu bakoma kolela ke balobi ou soit parce que awa eza na loueuse donc eza quelque soki otamboli ti liboso okoma na secteur kuna na territoire ya loueuse bamboka mosusu eza kuna eza frontière ya Brazzaville na RDC bango siko bakoma Samuel Kembukusu wa Kembo eloko eza na biso pasi awa pont ya lufudi wana bamikonzi bon eza mwa munene wana esengeli fale gouvernement mpe aide biso mpona biso na beton tokokoka te me nde tosalelaka yango na banzete me tour oyo se ebebi mingi bakari eza kolekana yango na banzete me tour oyo se ebebi mingi mokonzi batindeli biso azokipene makambo ya banzela te. Ça fait combien de temps que pont wana vous avez difficulté ya pont wana pour la pont wana que mituke bando kota fu na mboko te ça fait combien de temps? Oh ça fait plus de depuis 92 à partir kaka bake bakangi donc toza na difficulté mibale bake na pont wana bake pe salaka te pont wana pe tango kaka bake tiki kosala ale ba moto kaka ilekaka wana kota ba moto ilekaka wana ale ezoko dégrader pour ezokufa moi pe akonzi bakipe otokendo changer banzete izate yango tokoma na difficulté donc bana mosu babotami bakomi na 5 6 7 bayebi na bango carte kaka soki depuis 92 nde temps o mutuka etika kokata oyo bo bana o babotama après 92 tilelo est-ce que bamona mutuka nano te lo baso abimine tike bamini na voyage matadi e kisasa kuna ne bakendo monela mais awa po ekoma na mboka penza wa ekoma asuki. Merci beaucoup. Moko kaka kare côté la kawa ya Brazzaville na nzela ngombe mbeya ekomela biso me bana bakima fo siko bozo kanisa nini bozo senga nini epa ya mokonza mboka na mwana kolo lopango ndeko Eliezer boyebi ndeko Eliezer non honorable wana wa lobelaka wa o molobeli ya peuple congolais o ba voter sans donc na éviter vote ndenge ba voter là na éviter ceux qui na adversaire donc uzoloba nini pona ye asalela bino. Mais compte tenu na makambo ezoleka na secteur na ngai depuis na tikango jusqu'aujourd'hui il n'y a pas un changement yango na zwaki initiative ya kokoma na mboka na ya koyeba pasi oyo population ya Mbanzamiembe bazo vivre na compatir na bango tango na ye awa
naye komona ke non compte tenu na oyo ezosala pasi awa même tokolukala biso basolution mais lokola numéro 1 ya secteur aza na makanisi wana te aza na bato na ye oyo azolobaka ntango nyonso ke nga naza na bato na nga ata bolobi bakosala nga rien yango nayaki koinitie pétition mikanda déjà ekomaki ti na niveau ya province tosadressaki epa ministre ya intérieur lelo lendi dans 1 heure du temps tozosala marche tokende kotika kopi na ye bakonzi nyonso baza informé donc secteur eza na passe mais si la tête est malade c'est tout le corps donc tozolingana nous changement ezala partir ya tête. Papa honorable lobela biso penza bino boza la voix de sans voix bino nde bakoko yokela banini biso na koyokela biso mais tozwi chance opportunité oyo yango nde tozo marché alobaka koto mpe bazolandango na école primaire biso ngai awa naza na bana mibale kuna maintenant nafuta kuta eloko te banda balansa nini ya gratuité bongo na secondaire na humanité kuna bazofuta ndenge nini kuna mwa banini bafutaka combien 18 000 oyo kaka tozokosenga lokola ye moko Faci Beto alobaki biso toza na nsima na ye po tobanda kozala na opposition ntango nyonso na opposition tozwa eloko te po tozalaka na nsima ya Félix Tshisekedi le père maintenant le fils akoti eza kaka biso nde opposition na biso nde eleki pouvoir donc tozopesa ye même ti grand mais biso awa toza na enclavement ndenge ozomona pasi soki population azomata kuna po pasi eleki oyo batindi epai ya ate epai ya gouverneur te mais epai ya ate aye kobakisela biso pasi papa na nzela kibunzu kotambola susu te matite komi plein mais na biso moko tobanda kosala nzela wana donc me soki bazozwa mbongo soki récréation ezali mais biso tolingi ye moko vice ministre ou bien nzonzi na biso alobelaka biso balandela pesa po baoyo bayaka awa ntango biso bazwaka bambongo na bango bafinancement na bango ntango mbongo ebimi kuna bango bazopesa bakontina ba 700 000 bazozonga susu me baye na bacontrôle oyo bainspecteur bosiko mboka ekomarche ndenge nini. Tout ça ce sont des antivaleurs oyo bazoya mpe bazozwa bambongo donc tolingi chef de l'état akende liboso ayokana musala na ye barecréation wana esala na bamboka babongisela biso bake ya lofudu susu basala mpe nini babongisela susu biso bomoni condition ya banzela oyo bandeko bazovivre nango même bak oyo mpo bakatela ngambu ezalaka susu te bando kosala bak ya sinel ezalaka susu te tala etala ya nzela mai oyo fleuve bandeko mpo bakati yango ifo babunda ndenge nini bino badepute nationaux ya luozi na ya Congo central bozana mpo na nini katanga azobunda azwaka premier ministre bino na Congo central baport nyonso bozana yango wana bokotaka combien ya trésor public bobundaka te mpo na nini kaka kozwaka bavice ministre nde bowelelaka wa bozobunda mpona kozala vice ministre soni oyo wapi mois de la femme esukaki lobi no le 31 mars mais le 1er avril jour oyo bandeko bakosaka jour ya lokuta oyokaki o non Fiston Boka akufi trésor zozo akufi vérifié eza yango lokuta lelo eza le 1er avril mais nakosala ba image outi koleka mpona koclôturer mois de la femme oyo eza na mama ya fondation Amour pour mon pays et pour les prochains oyo ekambamaka epai ya mama Chantal Mawazo azali nani aza Mawazo ya alimentation du cuivre abimisaki bamama bandeko bakangama na hôpital oyo babota baumeli mwa mingi na hôpital ya Kitambo asalisaki mpe salongo mpona koclôturer mois de la femme oyo mwa mokwe na ye azwaka alobaki fa sepela yango na bamama toza bongo na commune ya Kitambo bolanda bongo 200 ya mama na biso Chantal Mawazo kuna na commune ya Kitambo.
actuel déjà. Et la plus élégante. Mais ça c'est de l'escroquerie. C'est une séductrice. Oui, depuis qu'on a pas à Non, c'est ça que je disais. Ailleurs, on a bien. La facture à ban si la seconde après ça vient la quittance la vient. Ce qu'on a signé sur le plan de l'autre, donc quittance c'est une barre. Sur le plan administratif déjà, la facture on a bien. nalobi nazalaki na pasi naza mama veve mwana na ngai ya botaki na césarienne mbongo kutu eza te ifale tobima bamingi nanga kutu bakomi kosilikila ngai baninga babimaki yo ozosala nini awa mwana vraiment boye mwana mpe abeli traitement azwi traitement bakisi mpe bayaki kosunga ye mpona bakisi azwa traitement azalaka na mibali te boshikoyo ngai mama veve na sepeli natondi bino botondi mama nzambe abakisela bino oyo ezangi pote biso mpe bobikisaka ba oyo bazozanga namoni liloba na kobakisa te antuka natondi nesengo. Merci beaucoup pour la fondation, je suis vraiment contente parce que quand j'étais venue accoucher, je ne savais pas que je devrais passer ici. Je pensais que quand j'accouche, je sors. Mais je suis venue, l'état a changé. Je ne savais pas comment m'en sortir. Mais Dieu a voulu que vous veniez pour m'aider aussi. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Que vous allez en avant pour aider aussi les autres. Merci. Allô. Oui, napesi d'abord nzambe merci parce que mon équipe pour sonanga nazali retenir abona moi naza vraiment malade nazali enseignant nouvelle unité. Ça fait 2 ans que nous autant que ça maintenant dans une bonne côté parce que je ne suis pas encore mécanisé. Mais nzambe a moni besoin nanga a tindi fondation Fondapro awa na maternité pour que ngana za libérer na mwana to futa facture
il y a hospitalisation pour Tobima. Il y a un appel maman ou un appel responsable à Fonda Pro. Merci mingi na geste à Saliponanga. En tout cas, Nzambe a pambolaye koleka. Et là on a le bango. Eh ya komona maman oyo a sali que ba mone azanango ola sanango msam susume aye kosunga ba maman ba okelela. Moninga malama moninga wa katango za na passe. Ya aye kosunga maman oyo ba na maternité wa ba na problème ya facture. Et c'est lui que moi ya femme, moi ya ba maman. Moi aussi la lelo. Ti asali ba maman elle ba zo ndako. Eza 50 ndako. Omoni papa néanmoins ya maman botia à l'hôpital au moins maman té. Mais lelo quand va clôturer moi maman zo na ndako. Pena na sala ngo maman la fondation pour mon pays et les prochains. En tout cas na zana sayene na kombo ya ba maternité na ko senga boton dimi. Pe misana yo asala ngo ka suka lelo te mais à continuer à tout moment. Nzamba ko pambola yo. Miso ezokoma ye jaune ezo nécessité mbongo sikoyo bango baza na mbongo te mbongo bazosenga bango baza radio bayingwa tafuta tu ba radio yote iko 1000 francs. Pardon, $100. Mama kokaya ke iko mila. Kise kuna penda kama anatia contact na sharupa. Iwa sikia mubaya hapa. Iko bibi yangu. Bibi yangu. Mama kina ke sharupa. Anatia contact na sharupa. Télévision hôpital mais ça beaucoup bima beaucoup foutate bah comme on a vu dali place il y a mouvement bah ben bino beaucoup foutate je dis bien je répète même aux moi quand même si bah foot na ba na bino na quand même si kuna boki ba mama na biso eza suka ya sanza ya mois de la femme. Nde tomonaki lelo le 31 toya na hôpital awa po tokoka kofuta ba facture ya quelques mamans o bakangamaki na kati ya hôpital oyo babotaki et puis makoki ya kobima na hôpital ezate parce que eza parmi ba misala obiso to salaka na fondation na biso Amour pour mon pays et pour les prochains. Nde tolobaki pona kosepela na ba mama na biso na bandeko na biso o bazali na kati ya souffrance na kati ya hôpital tolobi toya awa po tokoka kosunga bino bo bima na hôpital bo zonga na famille po bo sepela na bana na ba mibali na bino. Nasepeli makasi napesi mama merci lokola reconnaître biso na mois de la femme. Pourquoi peut-on avoir femme to boti surtout on a bien la boti ka femme sous pour la biso. Merci vraiment maman Nzambe abakse belé pour mbala sima obimisa sous ba o ya belé ko dikayanga na pesi ka merci. Accent sana na maman Chantal. Banasema hapa iko responsable ya alimentation du Kivu. Mie mama yangu iko enseignante. Maneno ya enseignement la gratuité iko mubaya mie peke niko enseignante. Kulipa enseignant paka leo iko nguvu. En tout cas, mina senti sana Mungu alisadia sana vraiment maman Chantal. En tout cas, elle a gardé son argent, elle pouvait en faire quelque chose d'autre, mais elle est venue nous aider ici à l'hôpital. Que le Seigneur lui rajoute là où elle a ressorti son argent. Que son sac, ses poches ne puissent pas être secs. Amen. Que l'Éternel le bénisse toujours et abondamment. Amen. Merci beaucoup. Amen.
makasi maman Chantal biso étudiant toujours remercier makasi pour na sala zo sala en fait les ana bato mususu soki aye apesi candidature pour to voter à ke fonda azumbo ake sala mamunyoso vraiment bato abo eza bato encourager bato voter regarde toye awa magasin ta on a bando le kapona okende ipen olingaki otala defati mais va confirmer otala ne magasin komi trop propre, trop bien, vraiment. Bateau abonné au soluka, bateau bazo sala musala. Ce n'est pas mon toyette au voter à qui non. Vraiment fondation amour pour mon pays et pour les prochains. Vraiment la fondation il y a pour encourager. Tosenga na bukumestre na biso étudiant to sengio président de la République. Ba fondation ya ko soutenir yango. Ezala pour la salité. On a moni toga bato asalaka ngamoko lelo. Eric, vice-président d'administration chargé à magasin Itambo, accompagné maman Chantal Tina maternité. À qui au foot là, 26 personnes, 26 mamans. Au Bakarama, 1 mois, 2 mois, 3 mois complet, ma femme militaire. Mon est belé au soir, du matin, plus de 8 600 000 francs congolais. Oh, et bimi pour le foot là, 26 personnes. Tout le monde a 2 ans, Vakasika. Donc, on a un faucon, on ne peut pas voir aux États-Unis. Il y a un bandit qui s'en sort. Ils ont histoire de mon Itambo, maman va les belé. Aïe, les lots, n'a pas frère, ni un franc. Il y a gouvernement, ni la commune, ni la chef de l'État. Les lots, c'est l'enseignement qui tombe mon magasin. Oui, Zali, si tu as les bossos, côté de la bande, histoire de Léopold de Angou. Mais maman a battu. Attends, que les battu va bella. Bazo ba malade animi ko tia ba moyen na ye atia mutuka tananga la tisi ba maman na moi de femme asali fierté ba femme congolaise ba maman on a besoin de soutenir na mboka ba maman Chantal bato ke lelo bozo ba femme na ba gouvernement ya ba parité za bato lo ba pa mati eza bato asala ba œuvre sociale ma parité c'est bato lo ba pa mati eza bato asala ba œuvre sociale oye mona nanga soki alimentation qui vous so moi maman Chantal Rolia au monde na ba Rolia et là na rôle balsus maman responsable de la fondation Amour pour mon pays et pour le prochain. To kitaki lelo na terrain pour na koya ko sala musala na ko lakisa misala o to salaka d'habitude. Po eza dernier jour ya fête ya ba maman. Moi mobimba ya mois de mars eza mois ya ba maman. Mais to sepela ki le 31 to kita na terrain po ete to lakisa misala oyo d'habitude to salaka. De yango wana bomoni poubelle na biso mutuka etondi wana eza mutuka ya fondation Fondapro nde tokitaki na terrain pona ko sala propriété po esika oyo bato bazolamba bato bazoteka bato ebele bazali or que biso musala o tozali ko sala tozotala pas seulement kolinga mboka na biso ezala propre mais tozotala pe bandeko na biso bazwa maladi te na bisika bazosala misala na bango pe na bisika pe bazozwa biloko ya kolia biso toza na misala ebele tosalaka na kati ya fondation na biso totalaka bato ebele oyo baza ba vulnérable na ba hôpitaux tokotaka na prison tokotaka bao bazangi ba moyen ya kufuta ba hôpitaux na bango ba facture na bango tokendaka na ba hôpitaux tofutelaka bango exemple na maternité ya Kitambo souvent tokotaka wana na hôpital ya Kitambo souvent tokotaka wana pona kosunga bandeko na biso oyo baza na kati ya kozanga na moyen ya muke oyo tozali na yango nde sungaka biso po tosala quelque chose sinon pe na kotandre maboko na gouvernement na biso na ba partenaire mususu yango omoni pe tolati maputa oyo elakisi loboko pona kosenga ke monde esunga biso jeunesse esunga biso na kotia propriété na mboka na biso ba mama na biso ba papa na biso basunga biso na kotia propriété na kati ya mboka na biso pe ba oyo bazali na moyen ya muke bayebaka pe ko partager na baninga na biso ndenge oyo ndeko na biso Eliezer ndeko Eliezer alobaka toujours que sala muninga sourire muninga pe asepela muninga pesa muninga sourire po muninga pe azwa ata mwandambu ya oyo peut-être ezana bao bazana ba moyen ebele mais soki ba partager ata muke na baninga ekosunga ekosala ke ba mususu pe bazala na moyen ata ya moyenne ya koyeba ta ko futa ta hôpital
koyeba ta kofuta ndaku, koyeba ta kozwa lisungi musala songolo. Et biso toza na kati ya makambo ebele parce que pas seulement toza na kati ya fondation mais toza pe basi oyo totekaka bato ebele na kanisi na Kinshasa bayebi alimentation du Kivu. Les alimentations du Kivu na Kinshasa eyebani et zanga pe naza responsable ya alimentation du Kivu et puis naza présidente ya fondation Amour pour mon pays et pour les prochains. Nalobi na ba mama boye. Initiative ya maman Chantal, Fondation Amour pour mon pays. En tout cas, ezali kanisi moko kitoko makasi pona célébrité. Biso ba mama il faut to yeba ke to bongisa esika toza koteka esika toza kovanda. Po soki bokono eye ekozwande bana na biso na biso. Mais soki esika eza propre ngasi ba maladie oyo pamba ba malaria ba maladie ba typhoïde ekoya lisusu te. Mais maman Chantal en tout cas to kosunga ye biso to ba mama na ipene. To kolanda likanisa ya maman Chantal etina suka to kozwa solution pe to kosalela yango. Ngana bipo na ngai en tout cas o ba yebi maman Chantal te ba tena mabondeli ba matisa ye akende seko na seko. Po aza mama moko oyo azotonga mboka na kati ya ville Kinshasa. Soki to soutenir mama na te eza passe. Aza mama ya moko oyo pe azoteka na kati ya ba marché. Mais ayebi ba mama bateka na ba marché mutu muso ekotaka moto mususu. Bayokaka te mais azuba mitu wana zo maîtriser ngo. Azote ya ba mama bazoyoka ye. En tout cas, toza oyo akoloba mingi te. Tozo senga kaka. To soutenir ka mama oyo. Loko asangisi mitu ya ba mama akene kaka liboso. Moya kozonga sima ezati. Merci bandeko balandi atokoma bodi ko sepela bo moni bo mama na biso Chantal Mawazo. Asalisaki auto obisa bati hôpital quelque bana basi mama na biso abota mbonga ko na maternité za la kate. Asalisaki pe mubange na salongo. Kini bopeto na vision ya gouverneur na vision mokonza mboka mama Chantal Mawazo atikaki simate. Alabi maike to ko clôturer moi de la femme. Na ke na hôpital na bimisa bato yo bazanga. Bate bazanga misula kobima na kindepe moi salongo mukete entretien ya kini bopeto vision toujours mokonza mboka mama Chantal Mawazo toi sakidila merci matondo mingi na o sali pona ba congolais pona bandeko basi lokola yo bonde ezalaka bato zana bango na bosenga pona Congo a lobby eza bino boye mais la ina rappeler bino makambo ya province ya Lomami ya banzela tokotika yango te et sécurité na province ya Lomami bakatakatanga kote bakata kabinda banani bazako kidnapper batukuni na province ya Lomami silence radio na ba député na ba notable ya kabinda bazako lobate pona nini baza complice to baza reprocher à quelque chose. Qu'est-ce qui se passe na kabinda bazako enlever batu bazo yiba batu bakomona mutu ba enlevaki bakekuna ba bomiye ba panzie libumu bakomona mutu ba bomaki ba enlevaki bokekuna bakomona ye motema ezate banani bazo sala bosoto wana banani bazo sala crime na province ya Lomami assemblée provinciale gouverneur ba député nationaux ba sénateur ba député nyonso tout ba kolobate bazo banga qu'est-ce qui se passe au juste la province ya Lomami mais Borolanda yango na ba prochaine édition na biso Borolanda spécial province ya Lomami ni nango zo le kakuna nani pas zo bloquer développement province wana to suki apona mokomalelo tikate kimia kolonzambe ezala maboti na bino to kute mokomalobi.